moni débat ya ba musicien. Débat ba musicien. Nassir aux artistes, il chaque point au tchara ba musicien. Musicien et musicien en place no tchara. Maître Gims a représenté à Nini pour la musique à Congo. Pour qui tu veux? Tenez-moi si ma fait, c'est bien. Au cours n'a été question, la phrase de lobby sans polémique. Mais l'intention on a déjà l'intention polémique à la carte. Non, non, il y a polémique. Je dis bien sans polémique. Maître Gims, au Tchagaïb, na place Nini, il y a musique à Congo. Maître Gims, c'est un grand musicien. C'est un grand musicien d'origine congolaise. Mais commencer, évoluer, réussir en France. Ok. C'est ça, Maître Gims. Maître Gims, ça a moteur à bandi, ça a le succès. Namboka, l'industrie musicale est allée. Namboka, l'artiste a respecté. Namboka, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer Maître Gims à Fali? Non. Des choses différentes, des personnages différents, deux parcours différents, des bidoumas différents. Jamais. Plus long, n'a Fali, n'a Maître Gims, Fali à l'équipe. Pardon? Fali à l'équipe. À l'équipe nani? Hein? Fali à l'équipe nani? À l'équipe Maître Gims. N'a pas point ni Fali à l'équipe Maître Gims. Fali à l'équipe Maître Gims, dans le sens que, à une musique, banane en boca. À même un petit place Gims, c'est un délit musique. 8000 km. Yo sakana na kolongwane loko makolo ti yo koma na mopoto. Fallait ramener la musique locale. À internationaliser à kenango na nini. Très bien. Aujourd'hui, Maître Gims joue la musique comme un Français d'origine congolaise. Le Congo bénéficie de Maître Gims par son origine. Mais l'Angola, origine congolaise. Maître Gims restera Maître Gims, même si tu es origine camerounaise. Origine malienne. Auzaka Maître Gims. Mais Fali a ramené la musique à cette d'origine congolaise, mais originaire à Congo, à une musique à Congo, à Kenango. C'est différent. Ils ont des parcours différents. Maître Gims a bandé musique et si quand on a eu ça, ok, bah il va à droit d'auteur à me Soko yebi o banda musique ozana ba manager ya solo. Mais ba fali ba banda musique o ka manager. O bi tant Maître Gims sa banda musique manager nena. O ka monsieur Rousseau Rachel. Catherine Bobran. Mais ba faire ba banda musique o ka ya Polo Kamba. Ba fali ba banda musique o ya Mbutu Diladila. Siko ya Mbutu Diladila na le yebo la atika la nzela. Ba Maître Gims est à classe Moussoussou. Mon frère. Pardon. Okay. Ba Maître Gims est à classe Moussoussou. Il y a l'icolo to essayer. Il y a l'icolo. Mais ce qu'on Fali si qu'on est ni avec Gims. Nous on parle du Congo. On parle comme des Congolais. Et on a vu sûr que baza ba Congolais ba ngomi balé. Mais Maître Gims aujourd'hui par rapport à sa musique, le Congo bénéficie seulement de son origine. Très bien. Maître Gims, d'origine congolais. Mais Maître Gims, quand il joue en France, c'est comme quand Fali joue à Bandal. Selon vous, en quelle année, ton époque n'a ni Fali à comment qui se connaît Maître Gims? Tant que Fali, à ce qui concerne la poto état africain. Est-ce que vous dites que na poto pour concert raison? Baluka même na ba négociation paya. Babi misa pena mongo, baluka groupe moi ba artiste ba ke négocier na ba combattant et simbate. Très bien. Biso kanisa ke mukolo kabila olongwa.
tozwa président mosusu akota kombe aussi la mbala moko mais oyebi ke kaka bacombattant oyo bazalaki contre Kabila ntango président Félix aye bafini kaka bouton babomi interpréter kota Kabila bapelisi kota président Félix kombe continue fali ntango tokomomona pena ke mwana Congo batumba penda Lyon gare stratégique ya France mais abeti kaka jo akomi dangereux ntango namoni pena bacombattant baleki na TV babi non moto tozo comprendre ye te France bazokotela ye bakomi bato bascience baoyo fezala bakomi basi bakomi mibali ndenge nini bakoteli ye makasi boye badegize na bato taka na moto aliboma na France jour wana koma SSP taliboma te ya ke bao bureau de mbali boso na komba bureau de na poto ntango fali atie Stade de France ye moto aobeta ya invité te nde place sikoyo ke eloko moko eutaki na wabi fali na poto aza ndenge nini fali aza lokwa nesi bakomoteka kwanga na Thomson na McDonald c'est ça sikoyebisanga sikoyo na McDonald na fali moto imposé na McDonald kwanga na aleki t'a imposé Gims te reprocher na eloko te c'est un grand ya musika Gims te fait 5-6 concerts à la semaine mais il fait ça comme qui? C'est ça le problème. Fali joue en France natif de papa moko super marathon tous les Congolais allez nzela ngo toke France makolo bomo na distance oyo Joanna auta la musique et belé ba kufa na nzela lo ba na Israël ba mo na pété promise en côté. Ouais, merci beaucoup Fiston ça sur ce plateau. Je crois que explication na continue ba domaine mususu te nga otuni nga nani aleki et puis na justifier parti ya koleka nanga na lobby te go na ba conseil ora banini na justifier parti ya kolekela c'est bon fali na faire nde mamna tiki wana mamna tiki na 2026 Gims nde aza boye nani ofinga nga pona Gims ba français ka et puis ngai j'ai besoin aussi bato Gims ba finga nga ils en français et toi ça je veux dire maître Gims oya koko wana yoli koko wana asongela nga lisusu wana ba question wana bozonga te na 2026 mais après on voit comment Papa Junazo Fingama ça c'est la méchanceté maintenant Papa Janana Fingami na émission qui est abimi na makambo yo 2026 na la besoin nazala mutu ya batutu en tout cas na osinga na Papa Juna aza na ye bato bafinga pe Papa Juna baosala na bango rien parce que bafinga papa monte docteur abota musicien bafinga te papa mobe aza innocent na mamba musique siko abota mwana mobe a musicien nde ya mobiso za kolobelo mobe bafinga ba parents bafinga na bandeko no ba musicien te Papa Juna mwana molokai auti na victory na viva la musica afana na papa wemba matonge bani mara mwana nyoso balo ba yekuta osirilango sapatu na ye pangusi yango alati yango abimi. Très bien. Humoriste. Et là, on a nommé à Gims na fan. Fanatique ya mutu musuti akota. Oh, etali ba mote. Oh, kota makambo etali. Spiritas ko kota mote. E bon tika na sona na ba français. Ba Gims Suez. Na sona na ba Gims Suez. Ba Gims Suez.